il faut se dire que par rapport à l'événement, le grand événement, c'est quoi? Cette année, nous avons fêté 40 ans de carrière musicale. Wow. Nous avons fait la mission en Zambie. Bon, on a été à Dimena, nous avons fait la il y a une chanson fétiche dans la il y a une chanson Ngana kokende paina papa. Papa. Na kokima wapi. Ngana nisi bomo inanga. Mabenga inasale liyokolo. Elukelinga makambo. Nazangi kimya esengo nanga. Et puis, ami balé, et l'homme tu as pardon, balé, tu as souligné. Na banda pas église. Ah d'accord. Ah, na banda église, mais pas dire un ministère. Comme garnison des adorateurs. Est-ce que garnison des adorateurs? Vous avez évangéliste ou bien le bleu comme un pasteur? Nazara pasteur. Votre émission pour le mariage avec maman Elianitou. Donc si naza ni l'absolu na katamboka Congo nazo tambola. Neta na tambola pamba te toujours na lokela kabina ba information est-ce que vandi na lokela kabina ba to bozana besoin na bango. Awa naza na papa de Ningonde obno surtout boyebi obno bolinga. Oh biso nyo surtout bolinga ka mingi ya za lokwa lipasa ya frère Carlito. Alors lipasa frère Charles. Papa de Ningonde na yako taleto na katamboka Congo ndenge bozomo na bota na kati studio. Na kanisa za na kati studio ça fait très longtemps tika biso na nzala alisa kabiso lisuste. Voilà na occasion pesa melinga lelo pona kutana na yeto so na expliquer biso nzala bambule belebo pona nito ko yako kufa. Bonjour papa de shalom ma sœur. Bonjour papa. Ngolo nzambe kaka. Ngolo ezali ngolo nzambe. Toka na sepeli makasi vraiment na pesa nzambe merci. Ndenge na kutani na yanto ka esalinga esengo mingi na mona yokala miko comment na nga suka na mona na kati église na so la gloire de Dieu par pasteur politique dit tout cas Israël que son nom repose en paix. Comment na nga suka na mona ka yo. Ça fait trop longtemps, il faut dire que ça fait trop longtemps. Maintenant, notre regretté pasteur Azaki Navi, c'est une église, c'est la première église qui m'a réussi dans l'Europe. L'église aussi en Baïnga na pote, Fonganzela pote Zali. Vraiment, il a été un canal de bénédiction pour Nanga. Na koko santé que son âme repose en paix. Pour ça, me témoigner Zaga était Bible était et c'est on a beaucoup fait Nankolo. Nzambi, misana bango kobila bango. Cela veut dire quoi? Il a fait preuve. Il y a un ministère pastoral. A fond là batu mingi nzela na biso ya mission chrétien batu mingi ba se retrouver na nzela ministère na ye ba se comme na poto na nzela ministère na ye ba pasteur mingi pe fu ba lo bango ba za la véridique ba comme na poto na nzela pe ya pasteur pour te dire ezaki so ye na poto o pasteur ye na poto koteya o moyembe koteya na po ye na poto so comme na la gloire de Dieu te o comme na poto te. André Zandewana pasteur il faut en tout cas que ton âme repose en paix pasteur na biso au moins tenga pe nazo ki privilège parce que naza mona Kinshasa mais na Kinshasa na tikala ko mona ote ko yeba yo boye te bala liboso pe na peso mbote ezaki na kati na biso ya na la gloire de Dieu moi qui rappelle na pambola makika na nzela pasteur police wana la gloire de temps comme na Paris na nini bieza na Pantin wate mwaza na Pantin doza mutakala na la gloire mutaka alliance oyo Roto na Pantin. Oh pasteur politique dit tout kayembe. Oh Yesu. Libala. Oyo ngala bale na papa nito. Alliance. To bale papa pasteur ipo. Wana Pantin bibe na Pantin. Na yebi je me rappelle azobi sa mobile na ngalo azolo bana biso bana balo bavanda na bango nde mwana te. Biso bana na biso ba ononga ka babala ka bango. Alliance ozo mona ko. Muto bongo bosa ndenge ni. Vraiment nzamba. Oh yeza mobile na nga balinga mais muto pesi alliance la tabwe na musapi. C'est pasteur ipo. Yo mutabali sa biso. Nzamba zo lokumu vraiment. Sana ibilai. Papa. Soana mukina bato bazota biso. Na za malamu ngande ko na mino voice de Ningonde. Je crois que baye ko visiter na studio na nga, c'est que to c'est studio na nga nzamba sanga ngulu. Banda studio ngezika ki je crois boka isango. Le Sénat fait grâce. Te sango na nga na yoka kite. Mama studio ngezika ki. Na peut-être à peu près. Na on ezaki na pozo. Le son outil na cité aux côtés ce qu'on a bien que la cité le kista de martyr baba liboso matongi on va bien en pose juste une imprimerie à kala les imprimeries exemple immeuble historique imprimerie de la cité studio ngezaki wana kaka mkomo boye studio ziki
Et si quelqu'un m'a dit que j'ai failli même être calciné à l'intérieur, mais le cinéma fait grâce à battre kinga j'avais perdu. Et il n'a pas quoi faire à 19h. Mes ingénieurs venaient de sortir pour préparer mon ingénieur. Après qu'il a battu l'album, tant bimi à Kanye à studio fanatique à Kanye gris parce qu'il y avait un couloir à Kanye gris à tirer porte en bois pour les tant il y a bimi à Kanye et au sera 40 minutes plus tard et puis là on tous les années pendant la journée l'après-midi na bien mutu moko assurance il y a service d'assurance à Sonas Aya pour appeler un conseil un frère en Christ appeler un conseil mais au sera après avoir appelé un conseil tant il y a Kanye né 2 ans plus tard j'avais tout perdu à peu près $40,000 na perdu Kiango et Kende parce que na somba studio aux États-Unis et notre peu route na Canada na baxé matériel mususu na bomba na bureau nanga donc tant que tumbi studio et tout na bureau j'avais tout perdu c'est après 12 ans ou 13 ans 15 ans nzamba semité ma batumoko kaka bandeko moko nzamba pambula ya za entreprise na ye dim na ye atango apara salama structure moko ejira dim na ye asunga basena nzamba à cette fois là nzamba semité ma bango ndeba pesenga mbongo na salle studio si tu n'engeza na Gombe Kuri katana te talaka j'ai des studios mo na kati mo libanda c'est vraiment un cadre exceptionnel so yé au comme ça ça au télé studio nanga ni par ailleurs nous avons ça en place à restaurant et puis à Mibale il faut se dire que par rapport à l'événement le grand événement c'est quoi cette année nazo fêté 40 ans carrière musicale nanga bana bana sala misana nzambe bomo na te kwaza dimena na mukebe na muto nene non c'est le plan spirituel gloire à Dieu bon nzamba salingolu na fêté 40 ans carrière musicale nanga dimanche dernier c'était le dimanche le 24 juin ndina fungula ki activité ngo na bana beso na parole c'est que ngana yamba Yesu ici que maman na papa nanga de fait ma papa na de fait maman nanga baba na missioni CBFC Itaga ici que ngana ki benita ni moi mkire ba memeki Yesu memeni ya musaila ye mbepe ngai na ki peni kuna pena koli na zubatemi kana église Itaga na bali pe kana église Itaga kinoto na église Itaga bengi na bana be ministère nanga moko libana metisu kuna za continuer aux alamambe ya CFC Itaga donc na banaki le 24 oyo na CFC Itaga c'était un grand concert nzamba suma image ko peut-être ba sima pour nazo montango le 8 oyo ndena za siko na cadre communautaire sur la CFC na niveau à région ville province à Kinshasa to na concert munene na CFC Lisala sur Gambela munezo za Gambela sur Gambela avant comme la force juste na droite église mo munene mission de Zarawana tout ça en plein essai ni bana no CFC ba église nyoso ba paroisse nyoso na bande ko nyoso comme les gens qui sont là partout, boza bandal, même njili baba qui m'attire boya banachang, boya mbinza boya pour être dimanche le 8 juillet on est aux Araguna pour nous fêter. À part le 8 juillet, nous avons fait activité dans Rond-Point un grand concert pour Action de Grâce. Nous avons fait un grand concert. Nous avons fait na terrain ya njili, na terrain na sana njili. Terrain Saint-Thérèse Nanjili, nous sommes dans le terrain municipal, il y a Ozone, nous avons Delvaux, pardon, nous avons Pekuna, gloire à Dieu, nous avons Pekuna, et puis nous avons un conseil mon vieux, et puis à Mounene, le roi c'est qu'il y a 2 ans, 3 ans passé, parce qu'il y a hommage à Fréchal et Mambaya. Nous avons 9 national, il y a des qui promoteur, initiateur et action, malheureusement qui base dans la Koufate, pour nous faire les lotés. Et si vous passez la paix, activement pour honorer la paix, donc dans le mois d'août, nous avons un grand concert VIP pour hommage à Denis Ngonde, bien que Banba honorer un papa Msananga, nous avons un concert ouverture VIP. Nous avons d'ici là, il y a des gens qui croient au ministère pour participer. Non seulement à Kinshasa, mais il faut communauté, nous avons un concert à Mbanzango, à Bas-Fleuve. Nous avons un concert à Mbanzango, pour nous clôturer ma niveau communauté, nous avons la peine à Kisangani. Donc, papa, monsieur Zangwana, et vice Zangwana, nous avons la peine à faire du sud, na Durban, na Pretoria, je suis pour Cape Town. Chaque fille, on a un conseil Moromoko. Nous avons la peine à Angola, d'ici là, nous avons un Afrique du Sud pour nous signer un contrat. Nous avons la peine à Johannesburg, nous avons Angola pour nous signer un contrat. Nous avons la peine à Zongi, nous avons profité de ça au Canada. Nous avons la peine à
États-Unis étaient dans 3 ou 4 villes. Ça peut un concert à 40 ans. Bon, quand tu as un pote, tu as un compliqué, mais tu as une activité. C'est pas ceux qui m'y écoutent. Exactement, qui n'a côté qu'à la parole, c'est moi qui vais concert à salle pour bande pour la populaire de Djengaza na makambola. Ngaza na politicien, naza na artiste, naza na secrétaire de Dieu. Sunja masungi qui côté qui m'y écoute, na pe ilonga bana Paris. Ici quand c'est le premier concert dans la Révolution en Zélande, les défunts regrettés, pasteur et poète dit, na pe na communier. Donc, fête action de grâce, merci pour la 40 ans de musical. Il faut dire que déclic à Moussa Nanga, un monde entier, à Paris, l'église de la gloire de Dieu. Bisous, autres ont bénédiction à travers Nzemonayo. Mais c'est qu'on a évité un artiste, ne bazaka, n'a pas sur la guitare. Lindanda, on est ça que c'est. Yo Zalizame, Namawa, Nanata Tolingolo, Nayo. Bolingo na yo pona ngai etindi na gumba melayo kolo yo linginga mingi amoni yango na bomo na ngai wana nazala kibitele ngano olokota kinga yo sukolingai okomisi ngai mosali na yo nakopesa na yo nini Yesu ona maso yo saleli ngai nazongisela yo nini 40 ona maso yo saleli ngai napesa yo nini. Gloire à Dieu. J'ai un peu petit peu la foi pour le dimanche avec une adoration à danger. Vous êtes un peu affecté, mais ça va. Ah, ça va. En tout cas, on a ces peli mingi, surtout dans les mbobeti au kolo linga mingi. Amen. On a ces peli sikoyo, et ça dans les mbono oyo ngana linga kamakasi ya. Ngana kokende. Oh! Ça c'est masumu mingi. Na si ça n'est pas Denis. Na si c'est na notre. Papa Denis. C'est comme na tambo to sa prière na mami, hein, mami mimi. Et pas dans la ndako. Surtout ça prière, ceux qui me connaissent na okamba prière. Ngai zaka nzembo tango tsinga bolimi sa masumu. Il y a une chanson fétiche na ngai. Il y a mona so ngana kokende paina papa. Papa. Na kokima wapi ngana kanisi bomo inanga mabenga ina saleli yokolo elukelinga makambo nazangi kimya esengo nanga bongwa ni mawa papa yo limbisanga papa yo nzambe nangai ngana kokende pana papa ngana kondima mabe nangai ngana koloba na ye papa limisa mabe nangai ngana koloba na ye lisusu ngai moko na kokite papa simba bomoi nangai limisa mabe Merci papa Denis. Nzembo nanga oyo ya oni nzembo nanga losambo. Sona osanga nzambe masumu sona moni kingape na sumu kimengi. Oza muntu ya ona sengela nzambe bolimbi nzembo nanga wana. Tobika kana ngoni. Na ndako penza bayebi yango. Na sepeli makasi en tout cas papa Denis. Nanga kima lo bomoto soli solo moko awa ya moto regretter na biso. O toza ko regretter biso nyoso ti lelo oyo passer politique dit tout kayembe. Est-ce que okanisaka ta kobenga mama Claudette na bana koyeba ta ba santé na bango koyeba basango na bango so baza ndenge nini? Bon, n'importe na deux victoires que cela peut ça mbote. Si qu'on a ça sur na ba coordonner na bango te. Di ko ça qui ngaza qui so bien en Europe en général, ils sont en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Espagne parce que partout en Europe tambola na nini na Europe. Nazonga ka Kinshasa te soki na komi na la gloire te même avec mes propres moyens na ko
kende na sala tout na longwa na ville naza na komati na Paris. Mais il faut dire que banaka makambo mouvement ba politique banda wana na kenda soupe nzami na potote na komi okende na États-Unis donc do balemisa mais nzamba sunga nzamba so sali nguru ke d'ici là na ke dans un truc comme maman Claudette parce que c'est une femme qui m'a marqué par rapport à il y a humilité na ye par rapport ya parce que tant on a wana tout ça qui tam sur la chorale pe azako yemba encadré bango pendant un certain moment pendant 3 mois tout fait carité zo encadré bango et le ciel était là mais il est comme maman pasteur mais azaki ko pesa mingi na musala pesa mingi na musala nzamba zo lokumu po ete abenga papa naliki pe ko ndimete bana na nzela misala ya tata na bango nzambe azobatela bango je crois ça parce que bana ba comme basale les liboso Lionel akoma motei. Oh yes, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh nzamba za lokumu en tout cas relève nzambe atarisi pinda ke na benga musala naye nzamba za lokumu sikoyo nangaki naloba papa Denis mwa moke nayebi ke soki nzambe asazu moto na ye tobosanaka mwana oki namonaki olobilobi awa na matanga ya mama oti kotika biso mama Olangi ozalaki wana na kati ya matanga nayebi koparticipaki wana eza parce que matanga ezali mais nayebi ka mikolo mibale awa bokobosana ndenge bosana papa Ale Moloto ndenge nini bobosana papa Ale Moloto ata eloko moko ya hommage ya papa Ale Moloto tenga nakutanaka na mama Christine kala mingi te ayebisaka ntuka ata bato baleka kotala ye te koma bino bakoboza basali ya nzambe bokoza mpe na comportement ya bapayen so na kolobela yango bongo bon obi eloko motuya sengi toyeba ngana za mongo batoyo mona kufa libaku te naza mongo batoyo mona kufa normal naza mongo batoyo oyo kufa et ko changer le cours des choses par rapport à bato parce que biso na mission tu vas te kufa ezali ekuke na mona nzambe somo da kufi pona nga na bia kufi tout ça attaché mingi te sona makamuni nango ni plutôt misala na ya tiki yo sengeli to mekula ngaza mongo bato bakena te soko muto akufi na ye j'ai perdu mon fils il y a cela 2 ans passés na kenasta cimetière to mon collège de mon organisation sani parce que ceux qui font le monde ngaki mabele na mabele tamso mikuwa na mabele a sauté na kata mutu il a mutu ndebe le basé l'esprit si vous m'akufi pour nanga quoi l'histoire ici ndengo wana par rapport aux attachés kufi pa oneno oko bela pamba pe aussi okufi otiki biso si vous m'akufi pe asona musala nzambe continuer pe misana ye to bilango to kanisa na malamu to bilango ndeko Ale Moloto atika batala sa doroti siko ezali yango doro ezali je crois que par rapport à Dono, maman, Christine Bazana, baso kuni kotala musala tata. La vie continue. Naye, nabana, zamba batela bango. Mais ce que occasion ezali tout monana, tout ça te monana. Naki na muninga na moko, pe nazala muninga na moko, nazala na bazalaki. Par rapport à tango yaki, nazala muninga moko comme pasteur Robert et Maes, ya za pasteur na Londres. Après moi, maman, il y a papa, je crois 1 année, 2 ans plus tard, 2 ans, avec la visite, avec la pousse à côté de maman Christine. Tu me mets qui est la maman, tu me dis, atterri qui maman Christine, tu sola qui tu poses solo là. Donc on a nous sommes à bon terme avec elle. Tout ce bon là. Nous sommes dans un mécanisme absolument. On a comme le colombo, le colombo aux États-Unis. Il n'est pas ta famille aux États-Unis, nous sommes allés awa. Il y a toujours ça la table, mais je garde maman Christine dans mon cœur et de temps en temps tout et puis je connais Moussa les Okene les bana donc bataille l'ensemble nous sommes côté la première nabango nzamba sunga donc total ensemble dit que zalate même si nous avons béni mutu moko pembe na biso moi c'est mon bali tutika bible bete yende azeli papa ba fait l'un défenseur ya ba veuve donc il a comme tu es agake ceux qui mutu atiki biso tout battre la condima tout mais la hôtel ensemble tout la vie chrétienne biso tout que na marche pour biso tout il a mutu de que biso tout kufa to kutana pour cette fois là pour la vie éternelle
Merci beaucoup papa. Ce que tu as makamboté le musala, ça fait très longtemps que c'est un album de. Tu as un album quand. Bon papa. C'est biso mon colonie to. Par rapport à 40 ans na oyo, au moins tu es en plein studio, je suis en train de faire un album. Non, c'est album. Et album on dit ça papa et ça tata. Elle pas français mais lingala tata. Na pour nous ça un peu na lingala na français. Na français no bien un père. Mais na lingala c'est tata. Les autres macalamité c'est 2 mois 2 ans. La salle bon mango pour pena album on peut faire pour 40 ans quand musical nga. Faut ça un album pour madame ça je vais la ça fait 7 ans. Il y a un album titre on a dit père to tata et ici là banzali bazala. Pour moi ça l'a précédé. La salle bon après 5 ans. Après 7 ans. Mais c'est un seul équipe. Non, tout le monde est au 8e année. Nga promenade na église ba iliki na ngai mana banza mba tra bano mba ba katna bo ne mba ba no bo na ngai mba. Olinga mi ngai mba mana nyoso mba na donc nazate il est essentiel pour moi le quoi message de Kenya. Et maman na église je crois que yango. Et puis na kota studio te sonza ma pisa nzela te. Ah d'accord. On a fait ça combien de titres? Et ça 9 titres. De toute façon non ça la 9 mais si on a combien na 32. À part 200 on a la bimisate. Mais la série déjà 32 et comme il y a 32 chansons donc ici là pour 9 de non. Non boy kam pico. Ah, on a tiré ça dans la penza. Pico. On dit comment dans Ranzala. Ah boy kam pico ça m'a mis. En tout cas papa Denis. Faro fungola motema po epesa biso to ka to yeba déjà que bon ceux qui bazolamba au moins ce batia ta pilipila mobeso balongoni nzeta loka moi pimbo na epesa kanzala ne siko so biloza na moto so lia a péter si la ramone te kolia te me pimbo na so ka mais on était muto mega soup la plupart des gens bato mega soup wana kolia mo ici la gana mega soup pimbo wana kaka so ka solo na epesa kanzala et penza te mingi balamba baliaka déjà donc moi je suis là à péter aussi là c'est la gaka. C'est quand tu as ma famille, pour la moto sur les mamans sala, tu as ma famille. On le vit partir dans ma famille aux États-Unis, c'est ça. Est-ce que vous vivez en Égypte? Maman za. Maman za na Kinshasa. Ah maman za. Maman za na Kinshasa. Ah bon aux États-Unis balani basa. Asa kuna zali. Ah bon, moi na mi balé. Na Cynthia, moi na ya 6e. Maman za kuna. Et puis en France, il y a Juliette, moi na liboso moi aussi. Il me ça le temps na Kenya. Madame ne avant nanano bana bazaki ne faisait ma bengi moko batikali 8 et puis na jour moi adoptif na sala na ngakuna de façon mo 9 mais tout façon attends 9 mais tikali mi 7 kuna na vanda na ça 12 bien sûr wana fuba na nzela mama bio ko suko te mama la te biso le gamba kana mi seulement bazo se malingomba kana mama nzamasunga je crois kakola zolo naza soma kamobele akotuna te pose za kila na solo na na monyo na yebake to vane na nzala tamulai to kozobile na biso mukolo nini bientôt 2 mois to zobile na biso bien et puis ami balé elo musuto tu pendant balé te na souligner na banda pe église ah d'accord ah na banda église mais pas dire un ministère comme la garnison des adorateurs est-ce que garnison des adorateurs ozaka évangéliste bien le bleu comme pasteur nazara pasteur ozaka pasteur consacré déjà consécration la Bible déjà kasi mko ba consacrer ka batona la gloire de Dieu ozala kati ba consacrer ka bon ça on va bête on n'est pas pasteur na kati la Bible passé consacré à zate ezate moi je de ma part d'après nga ce qui nous a bengi au pasteur tu es le pasteur nous avons bengi au prophète ce qu'on yeba kinene nous avons bengi au pasteur kuti ka mususu bon papa Denis ngondo ayembe la msene penza mutalo yembo siko lubioza pasteur ngina yebo koma kindeni weba kindeni kinzamba bengo pasteur po ubioza déjà pasteur bon d'abord na que l'autre monsieur au 80 balamo pour connaître ça fait pratiquement 2 ans que naza licencié en théologie na usuka jusqu'à ça réponse maintenant ça la master tout ça mais ça pas par rapport ya études dans la tête c'est pas par rapport à mes études c'est par rapport à l'appel. On devient un ministre de Dieu par rapport à l'appel. L'appel, la personne qui l'adresse, c'est Dieu. Il n'adresse à l'appel pas n'abisso. Ne nous voyez pas que les appels, les cambales bosso, yomuko, au santé. Tant que nous avons le banon bouillé, le bino qui n'a bengu, ne va pas la Bible. Bozo Timothée, Basel bouillé, vous savez moi pas n'a pas
pour une certaine mission. Donc par rapport à yango musala ya nzambe lokweza ya nzambe yena bengaka akoloba na yo moko to akoloba pe na tata na bolingo to akoloba pa bato mosusu sikoyo ekoyeba ndenge nini na misala na ba œuvre net un évangéliste bayebaki ndenge nini na nzela koteya na ye bato babongola mitema et puis après kobongola mitema ministère na ye ezala il faut accompagner avec des signes na baprodige bato babongola mitema bakakatani babika babeli babika bato bakangolama to dessiner lakisaka mto évangéliste pasteur yebe na ndenge nini par rapport à la compassion des âmes aza nango ntango ozoexercer le ministère ni par exemple kovisiter bato koteya bato koencadrer bato koarranger baconflit aza na posa ya kovisiter bato kotala bato pe pasteur ye nde akambaka église lokola berger. La personne qui est à la tête de l'église, c'est le qu'on appelle pasteur. Un prophète, par rapport à prophétie, appelle là, pour annoncer les choses à venir. Un enseignant docteur, évêque, docteur d'abord, avant de ça, par rapport à l'enseignement doctrinal, et par rapport à apôtre, il y a des enseignants, avant ça, d'abord apôtre par sur le base doctrinal, apôtre nous avant ça, par rapport à la doctrine, puis par rapport à qu'on vende ça, mangomba partout ailleurs. Il y a des base, moboko, il y a des allez, passer à vendre évangéliste, il y a l'équipe, passer à l'équipe. Docteur, par rapport à enseignement, il y a des enseigner dans la profondeur. Voilà la différence entre ça. Il y a un apôtre par rapport à bâtir, par rapport à vendre ça beaucoup, par rapport à la doctrine, et prophète par rapport à malako, il y a lobby, font la mission, et puis par rapport à pasteur pour nous perdre troupeau, il y a évangéliste pour nous gagner ba âme, évangéliste âme tava dans l'église, des fois qu'il est banda, alors gagner ba âme, puis ministre les accompagner de signes et de prodiges. D'accord, merci. Pour passer mes caméras pour filmer et puis à évangéliste. Gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup papa Denis na CP Liming. So na ngina adresse à église eza wapi? Bon, église zanga. Premier du ministère nanga. Eza na croisement à Kabalo na Sankuru. Référence à lycée Kabambar. So comme na baba lycée Kabambar, baba mia bengango Sankuru. Kokono tuninga baba Kabalo. So ana comme les gens na tuninga ça deningo les aba website. Je crois que il y a 20 églises fondaments pour nous autres on sont en train de construire une église temple notre temple on a temple garnison des adorateurs mais en attendant toujours communier tout sanga na painanga na singa l'état na biso nzela tout semble na balabala une partie véranda na ku une partie na balabala ça non le pays il y a grand ensemble na ko bâtir wana donc ça sur croisement des avenues Dodoma na avenue du marché Dodoma 102 ils ont la construction référence à lui croisement babala rai kilosa na veni Kasavubu a tunika babela ne Dodoma au kika na gauche na venu lundi en Dodoma 102 de on a tous les jours de lundi à samedi na quitte maintenant de 5h30 à 6h30 et puis chaque mercredi à culte à combat 17h30 à 19h30 et chaque dimanche dans l'adoration de 15h de 17h30 à 19h30 dans l'adoration car l'église voilà donc tout ça na d'ici un mois 2 mois toujours côté l'église surtout Tonga c'est que tu Tonga kaka de to côté na biso na temple des ali baninga ba to wa communauté ça communauté communier wana. Merci beaucoup papa Denis en tout cas na kanti bato nso bakotala yo bakomona na émission mameli yantu bakosepela mingi oyo mukena kina ngo kosa osala no yango wana pona banzeleza no ebele nazo continuer nazo kende kuna na mimoze pa ya pasteur Jean-Claude. OK. Ngana ndeko na pa yemba kalidise ya gloire à Dieu. Lorsqu'on a zokende kokutana na bango yango na peso merci. Ah prophète. Wana azande konanga. Na peso za likambo moko ngo. Likambo za na osela bana nzambe. Par rapport à 40 ans nanga. Nazana besoin de sungi. Boki par contre na bi par rapport. Tout fêter yango bana mois de juin tina décembre. Chaque mois activité mo to mi balé minene ezali. Faut le podium, le instrument, le espace. Tout ça, la publicité et aussi un bon. Yo muto nzambe asonga ta na fraise mo kaka nzembo nanga. Soutenir biso. Soutenir biso pour être na 40 ans ou 40 ans. Ba mi to banana bango baza souté. Nga c'est là qui dimanche passé
le 24 tu vas na paroisse na biso l'église na biso c'est itaga na pesi ba camion sur ngomba mbote merci et bandeko so chorale merci couple bloba aki konorenga ndeko moron tsum na tenga batakala konorenga quoi le 8 juillet je crois que ndeko Matou ndeko Patrice batakala wana ba uzana bandeko mususu ba jeune ko ba misi ko ba zala wana donc ngo soutenir nga net so premier na numéro papa bon numéro ngeza ngo so ngo sunganga par rapport à tout ce période longo on a 40 ans numéro nga téléphone za ngo 00243 89 91 03 106 na bandela pour na bino bato ya français à Paris 043 89 91 03 106 numéro bezali 043 998 16 85 46 na bandeli 00243 998 16 85 46. Le tout dernier c'est 043 9 98. Pour ne pas dire 98 16 85 46. La bandeli plus 43 9 98 16 85 46. Un numéro nanga. Surtout au communinga na Facebook na nimito au compte mais so communinga pe. Voilà WhatsApp. WhatsApp. Numéro WhatsApp c'est un WhatsApp de mieux parce que Facebook au compte te pour ba on va se la baisser bien Sénégal à 5000. WhatsApp le WhatsApp c'est un plus 43 89 91 03 106. Mais ma belge baga plus 43 89 91 03 106 na suka so combien WhatsApp wana 10 chiffres ne sera bien, ton 9 chiffres sera bien pour écosunga pour être le on a fait un jour un titre comme en décembre et ça nous avons bon habillé nous avons besoin bon habillé nous avons besoin bon louer instrument louer un podium louer espace news wana ça demande beaucoup d'argent n'était pas espace mingi siko pour nous faire la concert ba 4000 5000 6000 $. D'abord tant combat maison na bossa publicité na bango ba salle wana mais nous avons besoin de na sepela bandeko yo balobe te basonga na nzela ministère nanga. D'accord, merci papa. Bon, on a dit que tu as dit que tu as dit que na Suisse, mbote mingi, ojem bokina siko zali, nzamba pangolo ndeko fois. Papa ni toi, tu as besoin qui n'est pas frère Denis parce que yo en voiture c'est de longue. Papa ni tu mon mari. Papa ni tu nzamba pangolo merci. Tu pose un peu na besoin ya disungi. Papa ni nzamba pangolo yo mama, wende mama ta commenter na besoin de sungu na yo. Pote mama lo pe o sungu mami na banzemu na. Makasi. Na zo pesa pe mbote na ndeko nga passer Charles Carlito na mama Elise, nzamba pangolo bino. Na pe na besoin de sungu na bino. Maintenant, si vous avez un ministère, vous avez un numéro de téléphone, vous avez un comme ça, et vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie, en Londres, en Hollande, en Espagne, partout vous en France, Belgique, Suisse, partout vous en comme aux États-Unis, Canada, bon, vous allez. T'as côté Océanie. Vous avez un peu partout, même en Chine. Solo ne misio benganga sama mangula ofuta nyongo na ngai osilisa bapasi na ngai tina nini na nyokwama osio nyokwama po na ngai nakomi na suka makasi esilingai esanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo makila ngo sipaka ngai papa makila na yo yango ne bombaka ngai papa simba ngai kotika ngai te yo nde nzambe ngai natalelaka Eli, Eli, lama sabatani kotika ngai te mosikoli na ngai unana ekulusu Yeswe yoso ekoki pona ngai nazwa elonga salela ngai ngolu na yo neno lakaki papa okokisaki te
nani otambusaki yo sukisaki na nzela pe nana wele coupe azaki na posa ko zangolo ko to pana yo asukaki na soni ko so banguna na ye zama no ngaka pisile bana bato ba papa okokisaka yoso mokano na yo ekokisa mapo na ngai longola soni na ngai kausa mapota na ngai bongola likambo na ngai sale na ngai moluna yo mape pasi na ngai komi kosenga pa na bato kasi nzela zokolekisanga papa nani akososona eloko na simba na motema na ngai ezala ete oyo nazali komona lelo olobi na komona su yango te mape pasi na nga ekobongwa na esengo natali pembeni na ngai bato mabe bakofuluka ngai nazali ayo likambo na ngai eumeli tala bakoseka ngai balobi otiki ngai motema ebateli kimia nani ayebi ya ngai na yo kotika ngai te kotika ngai te kotika ngai te kotika ngai te en tout cas, merci Naebi qui service traité de console à Providence. Boyo qui message papa Nabiso Deningo de 40 ans. 40 ans. Spécial. Biso surtout à 40 ans. Biso surtout se retrouvera na Banzembo na ba voiture na biso nyonso disque on a la rouge. Vraiment. Et surtout maman, église la gloire. Et surtout la gloire de Dieu. Maman. Bino sana histoire na bobo sana te. Denis, Diake Richard. Bobo sana te. Pasteur Chupa. Parcours à la gloire nangai et kana. Papa Denis yo. Il sera poto. Papa Denis. Biso nyonso. Vraiment. Message est passé. Nzamba zolo. OK. Amen. Message est passé. Nzamba tika. Pasteur Robinson en Suisse na mapamola. Mo bana ngalo banene. Ce qu'on a côté demande bika bananga nzamba tika bana ete. Amen. Papa ni toi, mon mari. Papa ni na personne encore. Atele ki aninge nini na so nzamba tika bana ete. Ngape na lobi na wana poka lelo nzambe tika bana ete. Elike ezali na banzambe taraso elike na ngai. Ezali awusala tika bana ete. Quand na lobaka na mino ki God bless you. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Tata nzambe kalusaku muna nzamba ndo beneshane bana betu bon. Bye bye. Alors, bonjour nous baraki. Maman peut pas nous pas. Préparons-nous pour le mariage ensemble sur ma mère et tout. Lelo, mais vous le savez non, merci bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi bien-être ezate na biso. Oza ko aider biso pour la santé na biso. Oza ko aider mingi ba papa. Soko moni papa bela ka diabète, papa bela ka tension, ba maladie ndenge na surtout faiblesse sexuelle. Et là ba maman ba ku fela ka yamana ba bi yamone bo musali ba bi oh, bon ba la zande ko na ngate. Il faut se toquer na lieu sacré na sepela pas sepela. Faiblesse sexuelle somo ke papa za ko limba. Papa zo ko ka su penza te. Tout ça m'a opété. Pour le papier de gauche à droite, Maxi bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Na cause Maxi bien-être dernier, maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi bien-être pour la papa. Ce qui papa mais Maxi, oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi, zoto kolemba et aussi la papa comme un force. Comme un zoto kolongolo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi avec Maxi bien-être.